bande côté ya Bible mais biso moto c'est la Bible ngote et loko ça simple oyo ko la kisaki makambo mono to loba eza vrai ou faux eza texte ya Aden ndeka to komoko selera makambo so diable bon qui a mususu asa mwana liboso ya mama Olangi il y a lobby que Paul David comme les amis qui a changé a commis Paul David non Paul David les a mona total on a dit pour il y a la photo après Alain azaka na Canada abota abala monta mundele après Paul David voilà donc na moni mo lo futa na yenga tukana zone dimati réputation obé c'est Moussel Nzambe mais réputation Moussel Nzambe et outi pas ya bango moko de tonga pour il paraît que moi na banda ki kuna ba yebe ko gérer était c'est ça le problème mutoyen na likambo ya munene ça comme kete ça likambo ya munene il faut ko gérer nenga na zaboy maman se fera baraka c'est la sorcellerie ko se fera na tire bien na botita ya mwana mukina na botita jeune fille ko bala uti ko bala kata sipa uti ko jwa ndabali pasteur mbala bali asa pasteur ça fait combattre mes pasteurs c'est ça c'est maman bu se fa boter c'est na butu batu mona kata c'est ma butu mona na kata peut-être na vite c'est ma butu bota mwana moyo na utape mwana ngo so tande nya mama na mkolona et donc il est ko na mama na ya ko na kesho ndangina kilo David est on a sur Bani pour David la poto qu'on a pour David avec ça la poto qu'on a attaqué c'est mon père ni na ko kota moi to la yewa on va reconnaître était ba rejoindre ndenge faut pas l'aider la pour protéger comme et pas na bango automatiquement faut d'abord besoin mutu wana bo benda mutu wana bo l'aider la ye na hiérarchie aux alliés établie c'est très nécessaire au lieu que akene ko détruire réputation l'église nene boye to ya musali munene boy odali représentant légal ya église munene boy mona département social eza na église wana o yefalika temetema na batu mais ko mona o senti que a loba na motema na ye de pour dire que ana douleur mon kat na ye peut-être azangi de soutien azangi de encadrement ba gérer ba koye ba nini o etambusha mona wana kambu ya pasi eza makambu ya soni toko loba parce que les lots église et dans les sous-soutés basel nzambe pe bazoye dans les sous-soutés alors réseaux sociaux ezali esika ya koyeba ko traiter ba dossier na bisoté pas nini auto gagner pour to comme na vie moko na ba payen wana et le ko ni so mutu o ba ko loke pa na biso parce que fallait que ba payen ba mona différence entre biso na bango pour ba ko envier biso ba ye pa na biso mais ba payen ba zo mona que na biso na bango toi na même vie. Il y a même des païens au bazolo qui se comporter bien pour tout les biso ba chrétien. Lingala facile te sombelinga. Loko tout Paul David Olangi, c'est ton père biologique. Dans ma campagne salama bongo ezabo mama confirmer ngango. Pe à côté singa prière, nzamba ko confirmer ngango. Pe nzamba singa papa na comment ko utiliser yo. Donc yo richesse na ye. Donc yo zaki mbongo na ye à côté magie, à côté logement, terre que c'est le kuta. C'est Dieu qui m'a expliqué ça. Koka papa Olangi, pas maman Olangi, ça qui nganga. Atangi ça papa Olangi. Lokola azala richesse à famille. Tant zamba kangoli papa Olangi. Nde bango balwa ki bako venger na nzela papa nanga de ba pesa papa nanga ki ndoki. Donc de papa nanga kota ki loge. Ça c'est Dieu qui m'a expliqué ça. On a besoin plus na besoin ba preuve mo convaincante. Faut maman na bino bakangi wana abima. L'état ta bokina l'état et l'accès oyo baza ba parana. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka. Moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate. Bango nyonso surtout babika. Avant kutu boya bo fukama bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite. Bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Boko mona ba témoignage ba te belé oyo ba bika déjà oyo ba sala.
nakumisi nzambe ya Ozana, nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac. Na bandai ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soki kanginga nazolala te, ezosala pasi tina mukongo moto ezobima ngai. Kolia madesu pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe ya papa Moïse asaeli nga minene abikisi nga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, écoute, on a le prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza, homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza, vraiment, Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, Nyon sort. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, la venditi de l'eau yoga kananga ite na lito nanga bouche. Moi, na yo comment na nani? Na yo ko lobi moi nanga comme moi nanga liboso comme nani? Marcel. Na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazo la bino nyonso tout dans moto. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18.
06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Nous sommes dans l'église bénie de Dieu qui dirige l'évangéliste majeur Ernest Mongou. On a commis un Kitambo na avenue Kivula numéro 3, justement na stadium na biso ya Velodrome soko za na pemeni déjà etonga otuni bakolakisa yo église ya évangéliste Ernest Mongou. Voilà, tous on a sujet belé na table na biso lelo. Comme vous le savez très bien, dossier à moi na biso ndeko oyo tobingi na kombo ya Elisabeth Olangi, aussi Penel, dossier Mike Kalambay Moïse Mbiye to solo lango awa ensemble avec vous Masoluza Kitoko Makasi pour to mesana kopesa bino kaka ba information. L'homme de Dieu boni santé na yo, il y a église aussi corps de Christ Mobimba. Oui, nous avons vraiment tous bien. Voilà, nous sommes pour que tu aies. Merci Seigneur Jésus-Christ, Mikole Belé, dans les cas qui liboswa libota na yote et lelo au permettre dans les cas liboswa bande cognos, besoin d'abisso le sport promo de 143 partout jusqu'à va se retrouver kolo, molimo na yo akamba biso, tolo bakuute pa na yo pour la édification, conversion, bénédiction, délivrance à libota na yo. Soit contrôle en tout et pour tout pour la gloire na yo. La combone spatiale à Bondeli. Amen. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu. Alors, dernière activité, tout le monde qui va répondre qui vraiment et ça qui vous plaisir ma casse. Alors, prochaine activité Zanini. Et aussi programme ya Tonga à ce net moment Zanini pour na bande ko topé ba o bazali ba fidèle ya Tonga même bazali bana balingara musala na Nzambe balingara pe ko zala pembeni langa tata. Oui, en tout cas, le programme est Makas. Le 30 avril, tu as une réunion, il y a un couple. Réunion, il y a un couple et qu'il y a un débat contradictoire. Le 30 juin, tu as une grande veillée de prière. Le thème est à la recherche du vrai homme. Maman Nalikambo, il y a une grande conférence des hommes de Dieu. Le 11, le 12, le 13 août. Conférence Néné Yabasali Nanzambe. Du 11 au 13 août 2022. Avant midi, orateur, le docteur Dieudonné Sita Luemba, le pasteur Alpha Lushima, le docteur Nabisu Nutrition, le docteur Désiré Bombile et évangéliste Ernest Mongou. On a des programmes autour d'ici le mois d'août. Voilà, merci l'homme de Dieu, c'est plutôt plaisir Makasi. Mais quand on s'est vu sur l'espoir, il y a un moment de confinement. Il y a des campagnes où il y a des croisades, où il y a tout le monde qui a l'année passée. Ben, cette année, tout le monde m'a miné, nous avons les sous-soutés pour Mili Mongo, pour que Nzambe, chaque campagne, les lieux ont sous-soutés, la campagne. Tout le monde ça. Campagne, c'est de l'argent. Campagne, c'est un bon mingi. Pour Dieu, c'est $1000 par jour. Instrument, c'est $750 par jour. Donc, ils ont vraiment blagué. Donc, donc, année passée, il y a une grande campagne d'évangélisation. Année, il y a une grande conférence pour les hommes de Dieu. Et année prochaine, 2023, on a la deuxième édition, il y a une grande campagne d'évangélisation. Voilà, merci l'homme de Dieu. Alors, dossier Penel, Mike, Mojimbiye, analyse Nusali, tout le monde est live. Il y a Papa Nabiso, Mike, et aussi il y a Ndeko Penel, Mojimbiye, les colos déjà cher, à Chrétien qui mandam par rapport à dossier. Je ne sais pas, analyse Nusali, tant qu'homme de Dieu. Analyse nini o na kosa na makambo d'abord eza makambo ya pasi eza makambo ya soni toko loba parce que lelo église ezoye bana lisusu te basala nzambe pe bazoye bana lisusu te alors réseaux sociaux ezali esika ya koyeba ko traiter ba dossier na biso te ba français kutu bazolo ba que le linge sale se lave en famille. Donc makambo zo biso eza une importance moko te pour traiter yango na réseaux sociaux. To pona répondre mutu na ko ke na réseaux sociaux te. Bande ko to te ya Bible mais biso moto c'est la Bible yango te. Formule munene Christ appelle ça biso na lobaka na Matthieu 18 15 et 17. On remarque que le belio mabe ya chrétien a touché Bible bi kende tout droit.
Souvent de quoi so monique simbité mais toi là bampaka na bisoti kenel pas bampaka ya lingomba ba kene ko souvent de quoi alors biloko nyoso yo et ça la passe parce qu'ils ont démontré que église de réveil et ça nango na mututé de toi bana bazanga papa so boule koti boko potana entre bino jusqu'à ce que boko lemba bokata ni muto occupé bino arrêté muto kabla bino azate yango nde ezo causer biso tort donc ba sera na bande ko na ngai to meke un peu koyoka pasi na bana autres zoter toujours détruire vie ya bana wana alors ebele o bazali banda et comme difficile pour baye ba sous kozongela biso ya omoni ba campagne ozolo ba ekomi difficile ba paye nini auto gagner pour to comme na vie moko na ba paye wana eloko ni so mutu o ba koluke pa na biso parce que fallait que ba paye ba mona différence entre biso na bango pour ba luka ko envier biso ba ye pa na biso mais ba paye ba zo mona que na biso na bango toi na même vie il y a même des païens au bazolo ba qui bazako se comporter bien pour tout les biso ba chrétien vous comprenez ba luka souni donc na vosenga vraiment na ba papa na biso ngo pe évangile ba papa na biso évangile bino ba to bozo likolo bozo kambara biso je ne sais pas est-ce que makambunyo sauf bozo mona ngote autorité ni désate et puis RC zali est-ce que bande connu surtout na plateforme wana à part RC toi na ba plateforme tu tu as un RC, tu as un haut conseil des églises de réveil, tu as une plateforme, parce que tu as c'est là où se trouvent les problèmes. Donc, conseil quand on peut s'en abattre dans Nzambe, vous allez décourager à cause il y a makambo bampakawana bazosala, na makambo bino bozomona, et bino bo na confiance ya Nzambe o bino bozondimela. Donc on a le bagage moko. Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous n'appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Donc, yo moko d'abord, vous avez mon sang tout quatre na yo. Okokipe ko bonde la, nzambe pe ayano liyo. Pour dire que, le Seigneur li au bonde la nzambe a orienté yo église nini oyo okoti ya makolo. Parce que l'église est belle et c'est qu'elle église na combo et c'est qu'elle église pour tout le monde bato bazo kende ko sambela mais o yazo diriger église et c'est longwa na yenza mazaka susukunate nde ba accident o to luka to kuta nango yango wana vous savez Bible dit sabiso na Matthieu que na tango ya suka et belé bakoya to salaki miracle na combo na yo to bengani ba démon na combo na yo Jésus que c'est lui boy na ko loba na bango na tikala jamais koye ba bango. Vous comprenez? Donc, miracle, délivrance, au nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui est à l'auteur. Jésus a commis une mascarade. Vous comprenez? Mascarade. Mais ça, oh, il y a un bandi, mais a aussi la misala. Et na souka Jésus-Christ a commis un bango. Alors, ce que vous avez quatre dans l'église, le lingue, onction, pouvoir. Comment papa Lopango, maman Lopango, na Toronto City, bango ba télévision, ba terrain qui toko. Na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango komi maman Lopango ah tu as na concession Toronto City tu as na commune na Maluku na ville province de Kinshasa na République démocratique du Congo et c'est concession Toronto City et après avoir ça na ba étudier surtout il y a immobilier foncier et tout na il y a géo localisation tout pour que tu peux pouvoir la situation concession est bandiawa et à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les affiliables, donc c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et les directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20. Ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout. Parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Pasteur, tous les battre la pasteur na yo, c'est la même onction aux battre na yo et si kozali. Alors pour bima,
il faut Saint-Esprit à orienter. C'est ça. Voilà, merci l'homme de Dieu. Je crois, Boulandi, opinion, idée, il y a évangéliste majeur Ernest Mungu, Nengalobi. Alors, il est très capital, Maramba Lobi. Je peux bien évangéliste majeur. L'évangéliste est tout court. Non, on a été majeur pour maturité, Zobima. Il faut aller en Paka pour le moment. Et il est très capital, en tout cas, tout ça là. Moi, effort, il y a changer les données. Tant que les chrétiens, ils ont un exemple, il y a Christ. Vous avez des chrétiens, vous avez bien. Alors, l'homme de Dieu, tout le monde a dit abimi awa na kombo ya Elisabeth Olangi, alobi azali ndoi ya mama Olangi, obisoni sotoyebi, azali mwana ya papa David, Paul David Olangi. Bas viola kaya mama na ye ayeba kite baki basundoli na kisangani kingasani plutôt bande batali be mission wana ba moni ebite analyse nini otala yo mo potali pe déjà émission na ko mona ete ndeko bima na koloba na kombo ya mosali na Nzambe et après bande ko musupe ba sali na Nzambe akati tonga CFMC ba benga kibiso na bande ko mususu baza libanda ya poto babi Paul David atikala koya Kinshasa te moment o ya zoloba que azali a viola ki mama na ye moment wana Paul David azali Kinshasa te et puis la jeune fille azoloba azana 17 ans azana 17 ans te azana 27 ans ou azoloba mama na ye azana mama nete autoba la sika ou azoloba papa na ye papa nete papa ne azana azaki mona ya papa nazali bana kingasani c'est net moment baza kuna na kaluka ba o balika na télévision na chaîne moko o ya ndeko na biso moko toyebi alors nebité tango zo mona makambo zo kindela moi boye comment ça la moi bien te balobi azali envoyé du diable batindeka pa bebe sa réputation ya mosai na Nzambe analyse ni osali l'homme. Bon, vous savez, justice ya solo ezalaka pa Nzambe. Mais quand ça la analyse na bomoto, faut que nous tuna ba question. Moi na oyo abimi ndenge nini lelo albika zo telengana est-ce que on vend des items akole liwapi abande ko vendre pa nani bon makambo yo ayebi yango ndenge nini. Vous comprenez? Bon mutu oyo a préparé qui est ce que za maman na ye. Est-ce que maman na ye abotama na bayaya te oyo bazali ba noko ya mwana wana azana ba makulu tuté. Vous comprenez? C'est ça le problème. Mais ceux qui ba noko bazali ba makulu tu bazali ba maleki bazali est-ce que ba ko gérer dossier oyo te? Bon moi na zui audace ndenge nini ya ko loba ba makambo makasi oyo alobi et puis ko banga te na ba réseaux sociaux. Parce que moi na esengeli quand même azana molimo moko d'abord oyo ko sala moko banga ko loba papa nanga azaboye azaboye. Vous comprenez? Alors sur cette analyse et loko est simple oyo ko la kisaki makambo mo to loba est vrai ou faux. Et ça texte ya ADN. Yango pe mo nanga zo senga. Mais ce que c'est très simple. Ce qui déjà moi no yo pour le pasteur moko a soulé langa ki o akenda ki ye moko ti pa ya papa na ya soulé la ye papa na ya rejeté kanda wana non 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 non. Moi na bimika ngulu buta kei c'est que batinda ki parce que c'est que batinda ki kei estime si maté il faut azonga pe sa réponse et na kat na réponse wana il faut ba to ba réfléchir lelo on a minute oyo est-ce que maman et moi na wana azoyoka azomona to azomona te la fille alobi maman na ye azali pe moko ba missionnaire na kati ya Etonga. Alors tango balingi ba bimisa message wana bayana maman na ye na ba preuve na ba photo ya kalandenga botamaki na makamtu il paraît ndenge ya lobi que Paul David Olangi akangi maman na ye na ndako ya Kitambo ndako mamolanga Kitambo moi maman na bima ezati côté boetoye une missionnaire na kati ya Tonga lobi que maman Sephora Olangi bazoloba maman Sephora Baraka oyo azoloba maman na ye azali dans jeune maman azali jeune fille akoki kobota mona âge na ye te aotobala récemment abali pe passer na kati ya Tonga mais ye côté mususu alobi que David Olangi ye wana ka komone kalezaki Guy Olangi ndeko mususu aza missionnaire na kati ya Gizabi Guy Olangi eza mwana ya maman Olangi ya liboso David Olangi azali 3e.
Vous avez confusion ce qu'ils allaient. Et puis, le bakokani na kecha olangi, bakokani na bandeko, na batata mwasi na ye. Mais ce que vous dites, telle photo ya kecha olangi, au moment que boki senezali, ben na évité. Alors, bakokani na papa na ye. Ce que totali bilonge kokani. Bon, na évité. Maman ne bakangaye na kata ndako ya maman olangi. Papa David Olangi a communani. Général na mboka oyo. A kominani une autorité suprême mboko ya kanga mutu pour qu'il y ait bimata ya opesa côté so bimama flou yango wana côté musupi batu musupi bato pesa mwana raison côté musupi bato pesa église raison que mwana azali envoyé du diable na ebité analyse nous sali talaka ba paramètres nous surtout lubia mais ba paramètres nous so est clarté ça flou mais ngana aucune source n'a pas l'église mais l'église est quand même organisée l'église est munene. Mais mutu déjà bimi na kombo ya papa na bino. Automatiquement faut d'abord bozwa mutu wana bobenda mutu wana bolandela ye na hiérarchie ozali établie. C'est très nécessaire. Au lieu que akende ko détruire réputation l'église munene boye to ya musali munene boye ozali représentant légal ya église munene boye. Vous comprenez? Alors, pourquoi pas récupérer mon département social et ça l'église wana département badiak et ça l'église wana azota wana kombo ya papa o ya bino mais bo zoyer na bo poussa ye pembeni bo yokaye na pembeni bo tracer ba chemin o ezali nécessaire ya ko finir likambo oyo mais bon on va reconnaître yete ba zoyer ndenge mais tant bazo reconnaître yete du fait que azota wana kombo ya papa na bango faut ba landela pour ko protéger kombo ya papa na bango. Ba reconnaître yete mais ba yana ye et loko zo suki sa makambo ça le texte ya ADN c'est tout. Ce n'est pas un problème. Ce qui bango baza sûr que c'est un mensonge. Mais ba benga mona wana ba benga ba responsable na ye ba benga maman na ye no ko za wapi maman li tata mo za wapi ba bengi ba responsable na ye ba luki ata avocat moko ba kepa ba benga ceux qui médecin ceux qui légiste registre ba sali examen à ADN ba ko trouver solution. Mais pourquoi faut épandre les réseaux sociaux bimba? Et puis moi na oyo alobake azo telengana aneska ko la té mais aza moi na ya mutu tel. Ale bidosko bana na yebo vandi vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Il y avait un moyen au catholique na mukuse seulement. Donc je ne sais pas ndeka to komoko selera makambo so diable. Bon en tout cas jugement oyo fuka nzambe ndempo sondaka bakere na bare ayebi oyo fandika temitema na batu mais ko mona mona oyo o sentir que aoloba na motema na ye de pour dire que ana douleur mon katkat na ye peut-être azangi ndi soutien azangi ndi encadrement azangi ndi conseil ne sele que abima kanenga zo bima ndenge wana évangéliste omoni lelo atande koyo azali moto aliboma azala noko azali na mama kulutu azali na mama soki mama leki ben ndeko azo ya yemoko mona loko ezo tuke mwa bato moke azo ya toujours kaka yemoko na ba écran azo bimaka yemoko mama leki azate tandis que mama oya boti ye mama moko aza déjà maman âgée déjà de 50 et quelques comme ça aleki abi yene mutabota mwana mwasi wana so bolandi aza na tâche moko quelque part papa na ye pe bimi mais ya lobi wana ba parent était abi papa na ye ezali Paul David Olangi mais ba papa wana na maman na babi yende bangonde bakolo mwana parce que mwana ake autrement da kotenga ma quelque part tout mona bandeko lobi ezali peut-être problème mental mais c'est comme ça dans mon problème moi tout n'éviter et pour sotali air mogo ozomona que bon n'éviter l'homme de Dieu yo tali image o tali pe na chaîne tumba ya ndeko na biso mususu pe ya journaliste ba parane ba leki kuna mama Sephora na aleki kuna alobi ayebi mwana wana te abota ete na âge na kobota mwana na te mais mwana ngozo bana 17 ans mais bandeko ba beta na 27 ans to tuni ye moko ba beta na 17 ans mais famille o bandeko ba yebi ba beta na 27 ans mais même explication aux autres c'est flou ce que ba parents ou ba botier ce que ba parents ou ba botaka mwana moko wana ba ya na ye baza ba leki ne baza bako pouvoir à partir à bandeko na ye si réellement ba parents moko ba biyebi même pas bilongi mais les parents ont quand même ce droit de témoigner que non moi oyo problème parce que aza mwana biso aza 6e na famille to 3e na famille to 4e na famille tala yana bango yeyu ba retirer mwana bango
et puis comment ko arranger ndenge ya famille bon maman o bazo ko kize wana alobi que non moi na tangi maman wana maman alobi que non na yebi ete hein ah mais eloko ko kata likambu kozwa mwana wana kosala ete c'est ya Aden et ko kata ke makila oyo na makila oyo c'est nini et kokani c'est tout histoire esili soit avant ba kena mwana na scène pepe ba ke sala examen mutu d'abord Aden éprouvé ceux qui éprouvé le contraire ba kena na scène pepe ba me kotala mutu na ye. Est-ce que c'est un problème ou un problème nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 réputation obebisa musala nzambe mais réputation musala nzambe e wuti pa ya bango moko de tonga pour il paraît que moi na banda ki kuna ba yebe ko gérer était c'est ça le problème mutoyen na likambo ya munene ça comme kete ça likambo ya munene il faut ko gérer nenga na zaboy jeune fille aye na âge de 17 ans to plus ki on naza mona na yo obotaka nga na maman na ngai depuis boy tout soki naza conseil na yebi likambo na te il faut na kangana no wana na bengi ba tout ça boluka maman na ye bosala boye pour fona battre la personnalité na nga mutu o aye ko pesa nga message oyo non tika bimaka ndenge wana ke na kotelenga ndenge wana c'est parce que même possible même sur akutani na papa na ye Davidité bon soit disant nga papa na ye et que bato musune bayambaki mais faut pas gérer dossier oyo donc église ndem to yebi ko gérer dossier te ma bende soki mwana abimeka dans les neya bani ko lobi loba mais tant azo ba ke akenda ki vert c'est que bango nde ba yebi ko gérer dossier te ndemo vandi bonde ko yivi pane pendant jeune fille mo na yebo non papa Yves nga na ye naza mwana na yo d'abord okosutuka yo za mwana nanga mama na yo nani mama tel mama yebisinga yi azwaka zemi na ngai tango zalaka boye osalaka boye soko yebi yango te automatiquement faut benga mama na ye obengi pe côté na mutu moko bo gérer dossier et comme libanda te et puis maman pe ya mwana oyebi bien que mutu wana za na niveau moko songolo mwana yo otindeka ye moko ce n'est pas vraiment clair
otini moi naka yé moko boy mais faut ça quand même na moi noko na yé ah ça quand même batu avant que tout le monde kende il y a moyen que tu un message que toi un message toi les soleil au solo là vous avez rendez-vous, vous avez audience, si vous avez expliqué le dossier, vous avez arrangé la famille et puis c'est tout. Donc l'église joue un rôle où Seigneur qui était pour nous combattre le dossier. Nous ministre dossier comme le niveau internet. Parce que le diable n'est pas profité à vendre dans carte internet pour apprendre que pesa ko panza ba tuyau na ye ko beta ba bombe ko déstabiliser l'église dans Nzambe ko tia confusion trouble dans carte l'église dans Nzambe. Donc pour le moment, je ne sais pas si je suis en train de famille à moi, maman na eska bota mayemoko, bande ko maman na ye banoko ni maman leki makutu bazawa, mais ba luka moi na wana, ba vanda na ye ba soigner tête reposer, ba zonga na procédure normale et kotika kimia. Voilà. Alors Orolobanini na famille ya maman wana aussi et famille ya mwana wana Elisabeth Olangi, oyibsa bangoni na ce moment et aussi na côté ya Etonga okosona bandeko ya Etonga CFMC ndengeni na ebité ndeko Yves bosala ke mission mukoni na mwana wana c'était le vendredi passé donc pas même une semaine donc il y a possibilité ya koluka mwana wana ministre oyo azawa mais donc eza ba parti nyon se sengeli ba luka mwana wana ba famille ya ba parents oyo ba lobi ke mwana wana kosike abotami na mama mususu nzoka ndi aza mwana na bango ba luka mwana wana mama wana abi ke mwana na conseiller te mtabota ki akoni mwana wana et église yango moko il faut luka mwana wana ba gérer ba koyeba nini oyo etambwisa mwana wana nini oyo lobisa mwana wana ba kopesa version oyo ezali une vérité normale pe église evanda kimia. Merci, église evanda kimia. Mais tu as remarqué une chose, diable a côté makasi pembeni pour na ko détruire ba sena nzambe. Est-ce que vous allez péter envoyer diable aye kaka ndenge mikolo ekomi vidéo ya pasteur ebimi ya mutakala ndenge ekomi koto pasteur abimi na nga botsanga a divorce na ngai ngai kuta beta betanga. Est-ce que vous allez péter ligne de cause ya makambo zo sale maselema na betonga différente et yelelo pour na ko détruire ba sena nzambe te lobi pe vous allez tourner yo papa attention. Tout le monde est-ce que vous avez un système moko ye ya kobebisa kaka réputation ya basana nzambe pour que lobby bandimi ba palangana nde tozokinda boye masume komanga ebele? Mais rien n'empêche que c'est le pépio ya diable pour nous penser toujours. On ne sait jamais. Vous savez, dans le côté na ba jugement ba vie ya batuté na makambu ya batuté parce que Bible nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mutoye bi nyonso azate. Tout ça bateau sengeli to pesa ka connaissance nzamba tika na biso to pesi. O nzamba pesi biso te to pandi nie. O liya ko loba ko kota par-ci par-là. Comment na ko juger que non eza diable na tindi azanvoyer. Wana vraiment na libité to sali analyse le ko la batu procédure nini auto yiko landela pour to luka solution na likambu o. Voilà, merci l'homme de Dieu, numéro de téléphone, prière dans ce qu'on le pakala. Aussi, dans batu déjà, beti samaki, mabaku, na sujet de moi na oyo Elisabeth Olangi. Alors, toi analyser na deux parties pour que ma soumise à la tête, tout ça batu, et ça peut être vrai aussi faux. Mais yo moko mutu pe conscience ifezala yako solo la pe ko tia commentaire bien au lieu que ofinga oloba oyo ozobimisa mabe wana ça sera pas important na makambo nzambe. Alors l'homme de Dieu to petit ko pe sape programme ya Etonga et puis Béni de Dieu TV bande bata lango lo lengeni ni puis ni ba retrouver kuna. Merci nzambe a pambola bino nyonso o bozola da biso. Ezali évangéliste Ernest Mungu oyo azali kotambwisa église nzambe Béni de Dieu na commune à Kintambo arrêt Maison Mbung vers Vélodrome avenue Kimvula numéro 3. Tout ça mais la jour impair lundi mercredi vendredi 17h 19h30 na Yambaka chaque mardi à partir de 10h puis tout ça na Kilt Moko chaque dimanche à partir de 8h juste. Merci bandeko Bolandi émission Tosali. Sengeli moko na moko ameka kotala selon compréhension na ye selon analyse na ye ko mabete ko finga pété loba oyo muni ke sengeli ko loba pour apporter lumière na sujet moko songolo c'est très important ndeka na loba ke toza vraiment na réunion ya ba couple samedi le 30 et ko le kan direct na Béni de Dieu TV
Tout ça na veillé monene à prière le 30 juin et que le camp direct na BNDD TV. Puis on a une grande conférence des hommes de Dieu du 11 au 13 août en direct na BNDD TV. Tout ça na problème moko aux hommes flou au bengi biso to ko pesa yo révélation. Bandoto ya mabeza ko se multiplier to ko pesa révélation. Maladi moko zo silate. Dossier moko boyo mungo clarté. Benga biso to ko pesa yo révélation. Na 089 75 15 851 089 75 15 851 na WhatsApp okozobiso 24 heures sur 24 heures. Tobimaka en ligne était pour la koyamba ba dossier na bino ba kana bino ba sujet de prière na bino. Nzamba lola ayeba lisusu ko batela bino. Nzamba lola ayeba susu ko pambola bino. Bye bye. Bye bye. Bye bye.